nzela ezalaki te kobanda 18 ans nzela ya badara ezalaki te mpe quartier oyo ezalaki mpe koyebana mpenza te mais ntango mokonzi ya mboka Fatia aye lelo badara ekoti makadam tozosepela mpona mokonzi ya mboka nzela ezalaki te kobanda 18 ans nzela ya badara ezalaki te mpe quartier oyo ezalaki mpe koyebana mpenza te mais ntango mokonzi ya mboka Fatia aye lelo badara ekoti makadam tozosepela mpona mokonzi ya mboka nabeyami na kombo ya mpia boyika na kati ya badara maongeli ye tozomona direction na biso oyo en face ya aéroport bazosala yango ezalaka nzela te mais bazofungola yango ezokoma nzela bazotonga yango yami yango ndenge nikola mwana mboka mpona nga eza bien esengo na kati ya badara maongeli basaleli biso prince tozosepela nga mpena nasepeli ye papa Fatimeto azweli biso akanisa kosala badara maongeli nzela wana mpenza naza asepela merci mwana mboka nzela na tokobetele maboko soki nzela esili. Avec Fati Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya, Guy Merci, Aéro National, Dr Etienne Kisekedi, Moutou, Jean Mobiemé, Hypogré. Fati Béton, donnons-lui les dents, les militants de la vie, il est le prédestiné, Disney la prophétie, et c'est qu'un président, vous qui m'a prophétisé, fils de l'héros Étienne, père de la démocratie, s'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps, depuis des temps qu'il a vécu, ses réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, et c'est qu'un président, qui m'a mon prophétisa. Oh, Innocent, ingénieur, Luc Mayamba, Internet, c'est fil. Donnons-lui les temps, les militants qu'il a vécu, les réalisations. Il est prédestiné, fils de la prophétie, et c'est le président qui va nous prophétiser. Fils de l'héros Étienne, de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, les mains dans la main, reconstruisons notre pays qui est déjà détruit par les sorcelleries que nous connaissons. Donnons la chance au président Fati Béton. Il a établi état de droit, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état de siège, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi état de droit, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état de siège, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. La Canada, ma délice femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, vous a Fati Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Poste hypocrite, toujours en avant,
Fati Beton, à 100%. Il dépèse combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est Justin Kabouya. Et la terre sociale, et l'homme des actions concrètes. Ils pas combattu, mais jamais abattu. Congo yeko bonga kaka, Congo yeko bonga kaka, Congo, toko sepela. Zambe apesa biso mokonzi moko ya mayele. Atoma bolingo, abangaka Nzambe. Bai politika Congo tosangana topesani maboko. Na président Fachi, toko sepela. Avec Fati Beton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Beton à 100%. CG Augustin Kabouya, et merci à Héros National, Dr Etienne Kiseke, Jean Obien Mère, Hypogré. Donnons-lui les dents, et puis du temps qu'il a fait, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, pour qui va mon prophétisa. Fils de l'héros Étienne, de la démocratie. S'il était vivant, il a été fils. Souvenez-nous tous les. Donnons-lui les dents, et puis des réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président qui va mon prophétisa. Zélé ezalaki te kobanda 18 ans nzela bayabadaka ezalaki te mpe quartier oyo ezalaki mpe koyebanga mpenza te mais ntango mokonzi ya mboka Fati aye lelo badaka ekoti makadamu tozosepela mpona mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka azosala parceke ngai nasotasi natamboli ne grande partie ya ville ya Kinshasa namoni ete Kinshasa nyonso mobimba ekomi chantier donc mokonzi ya mboka azosala tozongesele matondo Nzambe amatisa ye lisusu mpo asala lisusu koleka awa.
ekobonga kaka kongo tokosepela Nzambe apesa biso mokonzi moko ya mayele atonga bolilo akakaka Nzambe baipolitika kongo tosangana topesaki maboko na president Faci tokosepela Augustin Kabouya dit merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi. Jean Mobien Maire, Hypogré. Démocratie, s'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il avait, il y a plusieurs réalisations. Il est temps de signer, fils de la prophétie. Le 5e président, il va nous prophétiser. Mayamba, Internet, civil, soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il avait, plusieurs réalisations. Il est prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, il va nous prophétiser. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. na komo ya mpia boyika na kati ya badama ongeli ye tozomona direction na biso oyo en face ya aéroport bazosala yango ezaka nzela te mais bazofungola yango ezokoma nzela bazotonga yango yami yango nini lokola mwana mboka mpo na nga eza bien esengo na kati ya badama ongeli basaleli biso prince tosepela nga mpena nasepeli ye papa Fatimeto azweli biso makanisa kosala badara maongele nzela wana mpenza naza nasepela merci mwana mboka nzela wana tokobetele maboko soki nzela esili La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient sa tête sans recul. Il a établi l'état des droits. Personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient sa tête sans recul. La grande femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand